Hein? Aux hommes on a les réserves batiques. Mais si on a les réserves formées, avec Congolais, on a des talents de Nina. On va rendre. Ah, Tikayo. T'as la forme, t'as la gagamette, t'as les réserves. N'habitez oh, bon mouvement. N'a pas bien. Zoua et les réserves, tiens, et boy. Zoua et les réserves, tiens, gagamé, bandé, mort. Sont des tout, non? La santé, la santé, bandé, mort, on a face, n'a bidon, yos. Pas de camoufler, battre ma campagne. C'est papa, non, maman. Azam Oloubate. Na mona moluba kwa les azate tango tchani abimisi loi na biso ba vrai congolais faut à féliciter to appuyer yango to zela contre yete parce qu'il est congolais le cambo ya tchani député appelle le professeur que Dieu le bénisse ceux qui le Congo ils ont souffrir boyer à cause de Bapayawana, na tête ya République démocratique du Congo, Bapayawana baya na carte d'entreprise, na même na gouvernement, même na ba société étatique ya l'État. Pourquoi bazo boye loi eleka? Bien on va Kabila rwandais. Oui. Hein? Ba connaît pas rwandais, ba conduit. Oui. Si qu'on loi to zona ba na mboka to tient la tête ya République, c'est bon. Tu sais que d'accord, moi na mboka c'est bon. On a dit monter ce débat là. Daniel savait ce débat quand on a parlé à Kolongulu. Un député dans le monde. On est moins dans le parlement. À Zokota, ma Kolongulu n'a bien pas beaucoup. Il n'a pas pour jouer Tchani. Il n'a pas pour 100%. Oui, mais Molière n'a pas les airs, même au PP. Hein, Batika ko tsala ba compagnie, ba zape modèle T. Hein? Et puis yo nani Daniel Saf tika ba ventile bozo sala wana hein bino boke na parlement le Congolais souffre toi bino bozo defa masanga na bandale awati hein toi bino bozo defa masanga bo ine loko te bo na veste bien te lichite hein lelo ndi boko ba député peuple voter bino bo ebisa bango te peuple Olive Lembe papa na ye maman na ye azali congolaise papa na azali belge oyo wana ne papa makiki robokola hein c'est la vérité tala Olive Lembe ta forme na c'est belge non mais Moïse Katumbi kende kotia candidat président na Israël hein to kende na kata Zambie bino bokanga maka na Congo kaka Congo to mona to kotika bino biso ba congolais ba zaïrois to kotika Moïse Katumbi et moi si peuple à sentir ni na lobi peuple na robeta liko fi jumo tuto oh toi maman liko robeta jumo sima ko maman liko oh na lobi parce que moi je souffre de la corruption mais de corruption tu as limite na que ne fika que pas na mbongo na ko sene maloba hein na ko sene maloba gouvernement bimistique gouvernement ça gouvernement tout qu'est-ce que gouvernement ça ni Merci beaucoup Namande Kotou Barolanda Biso na 3W Congo France et pas boss Didi Dipumba na peso mbote na Mosika batebeli balanda biso babone na biso lokola mama Milinze mamotema tous pepele ya mbeto na kobosa na te balobiti award ya patron na biso de l'essentiel na kati ya Suisse ovema sali ko kanisela bandeko na biso ya YouTube o lelo likanisi ya malamu azuli bango tibi world o toko voter bandi ko libanda batala ka biso mbako voter na ba chaîne o bati wana bomoni ba chaîne o bati ba chaîne ba boni ba photo moni be défilé wana ba chaîne o bati ya Congo bati ba chaîne na poto to ba patron ba na poto te bati ba chaîne o mingi eza kana kati ya mboka na biso ya Congo to meka ko voter bango likanisi uti pas l'essentiel mona mboka tibi world e o salama na Switzerland ya nani na biso ezali awa donc bande ko na biso vraiment to voter total na ma meilleure journaliste et meilleure chaîne ya kata kisasa ezanani to solo prophète ngefa pe apesa likanisi na ye ya boss l'essentiel eza première édition deuxième édition pe ya de nouveau salama to votaka nani la meilleure journaliste na kata kisasa nani la meilleure chaîne na kata kisasa to solango na prophète ngefa toujours continuer na biso merci na papa Israël Binda a hôtel la biso na musika na ko bo santé maman Queen Pilove na kata Allemagne donc maman moko solara bien vraiment sponsor à ma casse maman Queen Pilove na kata Suisse wana sponsor à ma casse maman Queen Pilove
sponsor à makasi ou vraiment de soutenir de l'essentiel vraiment na pesi mbote na kobo sanate bate belé balanda kabiso vraiment na bo sanité banquier suisse bienvenue kindenge banquier suisse bienvenue kindenge na pesi mbote banquier suisse bienvenue kindenge na pesi mbote na makasi ya bourse de l'essentiel ou dans mon lembi na pesi mbote moi de la part de l'essentiel bazo soutenir roda mon lembi na pesi mbote na kati ya Suisse wana roda mon lembi na kobo sanate Mike Del ma ile ilna na pesi mbote vraiment na kati ya Suisse wana Swiss kin wana kati ya Swiss kin Mama Liza Molembi. Mama Liza Molembe. La femme qui contrôle. Elle a contrôlé. Mama Liza Molembi. La femme qui contrôle. Donc, ma casse, il y a c'est l'essentiel. La personne qui pour soutenir vraiment Swiss King, pour soutenir vraiment Bouloué à Kitoko, vraiment pour pousser les journalistes ou nous sommes dans la moussa na bon Kitoko de la part de la boss l'essentiel. L'essentiel, on est de la bon. Toujours continuer prophète Singefa Tomeka Kosoul. Bonjour prophète Singefa. Bonjour, Mouna, c'est dès que Kolo Pambolayo, Togo Bandaro Sambo, Boete, to bon de la pole, l'autre moni, a sobele souka yabisengo. Na kosenga yo, pesa nga le sako, moko son asiko bon de la na pesa le sako wala mukimbaeba. Tata na tike mission na boko na yo, pesa so boanya mayele sagesse science, pesa pe Mouna, c'est dès que roi de Makembese, asala musa ndenge koki. Yawe ba diaspora na boko na yo, on dit ba sunga kabiso ba batela kabiso le boko na za kati na bango. Atiki bende ko boketu premier auto check vala ya République démocratique Congo na kati na boko ya ba français kolo o libéré ndenge o libéré ki Joseph na Bombu tanga kotaki boloko epa ya Pharaon ya ba nyoso bazo sunga ye pe le boko na bango na kati na bango to tiki Congo démocratique na boko na yo kolo traba pasteur ba tuer ba pasteur pe ya poloso ya penengendu nyoso yi babunga ntama pa sa musana ngekoki bana na biso osukisa na biso na kombo na Yesu Masia amen amen le sako prophète nganga akufi avant match mais bon polite le sako na la biso na sur le sako wana le sako prophète nganga akufi en plein match avant match bon polite bon kokolo lolo sako mo potu e boti poloso pe poloso boti mo bolia toke wapi kula ni frondonologie sadi membo lo sako ya suka chokolilo nde makambo chokolilo nde makambo nganga kufi abamachi nganga kufi abamachi sikaba polati yenda simaki machi mobimba donc bakufi na bango. Merci prophète Ngefa to bandana nous par rapport ya ni oyo ya nini ya idée moko awa ya ndiko na biso avandaka na Suisse ya Tibo Ward ou batie ba ndeko bazaka na Kisasa Tibo Ward ya yout kanise ou pas l'essentiel par rapport ya ba ndeko na biso to voter meilleur journaliste meilleure chaîne. Mais nécessairement il kanise za malamu parce que il y a 15 chaînes ba to ba sa musala ba mériter wana mais ce que trophée yango pe kota ya ndenge ya auto benga ya ngoto bobo parce que ba misusu ba koti bango misusu bazokosa na ngote idée non ezalate to mona ke mutati atie ba moyen na de l'essentiel na kata Suisse moyen ngo atie combien moyen 500 000 journaliste ozala reçoit prime na ya azui na trophée meilleure chaîne pe ozala bien moyen ngo combien tu sais que datie combien la moyen mo ka kwanga mais pona nini to pesa ba oya kobima parce que to favoriser le ko na to première édition mais deuxième édition ezali me batie chaîne pona mais chaîne Ngefa John Ngefa TV ba chaîne ezali wana non peut-être ngane me chaîne on la chaîne ani ni ba ya première édition deuxième édition l'essentiel à rota la pète à 20 bibi j'allais sur meilleure chaîne ba chaîne ezali donc on est à Code 12 donc à Bibi Kapinga Kapinga pas nabi lokola Équilibre TV bazali lokola Congo France bazali ya minene ezali chaîne na pota tia bango te ate ba chaîne o ba patron ba dans pour ngai pour manquer polémique ko tate que le meilleur gagne. Merci boss à l'essentiel mo yoki ke et aux ala les 26 boss on comme les 12 les 26 dans la kin Suisse oh déjà ni nous ala au pesca ka droit d'entrer $5 na $5 on wana aux ala bouteille moko ya boisson et au salon déjà bien pour au mériter au kota na kati ya nini wana to voter $5 na Christ aux ala ngo $5
ezali bikolo sengi ya fufu déjà nini boisson boisson c'est le moment que commerce n'est commerce ya commerce commerce la première édition Zakari Bababasu non qui est Zakari Bababasu Zakari Bababasu un modèle T hein Zakari Bababasu na Congo démocratique n'est pas modèle. Il n'est pas modèle, monsieur. Et donc, il faut que montrer un modèle à Zalawana. Zakari, je dis et je répète, Zakari Bababasu n'est pas modèle au Congo. Les lois n'est pas Kabila, Boli, l'autre n'est pas Tshisekedi, Boli. Ça, ça, erreur, non, Congo, tu fungoli miso. Animé, non, non, je ne sais pas si animé, on c'est Zakari baloni na mboko oyo lelo soki mboko ezali boye jale lo kabila baloko ba Zakari basali lelo tobi biloko Tshisekedi ayeba jale le continuer mboko ezokende wa mais likanisa malamu otiaki bande ko na biso basala musala bazwa tata mais so ba Zakari bakufi ba journaliste musu bazate Mobutu akufa Kabila le père abima mboko tambola te na pesa exemple Kabila le père akufi oyo babenga ye Shinarambo oyo abino wana oyo moto ya Rwanda na bino wana mboko tambola te alors hier le mot Tshisekedi attend mboko tambola te mais Tshisekedi que le pays que ça va continuer donc so ba Zakari bazate ceux qui bango bazate donc je ne sais pas non monsieur non nous a idée malam non idée malam parce que ba journaliste ba kuma makasi ba sala misala ba tombwama la chaîne comme makasi ne kuma pe makasi là bien mais nde ba zumingi ba makango na bango ba makembesi na bango ba njobi na bango ba tie bango na kati basé belé wana na atika na Suisse mutasana na lobby na boy polémique ba njobi ba côté belé wana makiki. Merci mon amboka prophète Ngefa. Merci pour l'amboka mais $5 les droits d'entrée aux la boisson au moko au rumela déjà na Kin Suisse na ma campagne. Obichen nanga balandela elanda marami. Même na ani roya ba. Na lobichen Ngefa TV 2 elanda marami na ba condiment de Mumba. Ozomona coterie tribal. Tu sais que nous refusons c'est de coterie tribal. L'essentiellement ozoka donc coterie tribal wana. Non. Non nous amabe. Ozomona mais ba tata bisote. Batia tani tete ozape kuna te batia kumba za qualité te qualité ni quel penaza qualité te quel meilleur gagne merci le meilleur gagne merci to kotisiko na makamu na biso to yela kama polo sote apelenge ndute na mobole ya tepe na mopotute mais pour vous $5 na kato tala so nina na ko gagner bana $5 na ngai 10 000 na osoma 3 bikola fufu na mimer na ko leksa bilo kuna te merci prophète Ngefa lelo likani o lelo to yeto sona na mona mboka lelo mo moni mboka ndenge zokende par rapport ya ndeko na biso no etiani o abimisi likanisi o ezo yinda mikolo na kati ya TV bazo ba député bilé bazo te ba nimi babi kwa to telemela e babi par rapport tata na yo mama no po otsa na kati ya nini foza la Congo. Mon nom Cédric, Jésus a la vérité. Hein? Pas dans le bel koyo, naibi Congo France, hein? Congo France non? Ezali chaîne munene tale magamo kini mobimba. Le Cambo ya Tchani, député appelle le professeur, que Dieu le bénisse. Ce qui le Congo ils souffrir boyer à cause de Bapayawana na tête ya République démocratique du Congo, Bapayawana baya na carte d'entreprise, na même na gouvernement, même na ba société paritatique ya l'État. Nous avons pensé yango. Joël Tchani a sali autolobie Jean 14 verset 6. Je suis le chemin, la vie et la vérité. À mon pasia ba congolais. Oui, la Bible est na Deutéronome 17 verset 15 lobi. Tango bino bozoko bimana kati na bombo nezipeti. Nzambe lobi. Bopo na mopaya na liboso ya mutu ya mboka te. Pona mopaya akoyeba bino te. Akozonga bomengo na mboka naye. Dieu parlait à Moïse à Israël. Ça dit quoi? Mopaya tala bala moi ça dali mopaya to Burundi rwandaise. Richesse na so kene na mboka na bam. Ozomona. Alors, tokena ngai nazali pour Joël Tchani. Naza pour ye 100%. Ouais, ba Molière na Belezer, ba bima mo pepe. Hein, ba tika ko tela ba compagnie, ba zape modèle T. Il n'a pas la position. Tantôt Kabila, Shinarambo, Tshisekedi Nio Sacré, nini, comment tu veux ngai nini wana. Fati Beton, mais moellon de peuple. Fati Beton, mais moellon de peuple. Bon, Beton, moellon et l'équipe Beton. Hein? Papa modèle à télémélie. Non, modèle, il n'est pas modèle. Hein? Sauf que comment dire, oh, nani, on a dit, monter ces bébakala. Daniel Save, ces bébakala, quand on a parlé à Kolongul. Un député dans le monde.
oyo mona kati ya parlement azokota makolo ngulu na bilamba ya bokoko moto kwa Mike Mukebai nous sommes pas modernes. Pourquoi bazoboya loi eleka bino ba Kabila rwandais oui hein ba connaît pas rwandais ba kondi oui si ko loi to zona bana mboka to tient la tête de la république c'est bon tu sais que d'accord ti mwana mboka c'est bon alors tout le monde était malgré tu sais que dans Zali mboka zotambola te dans la zone siko il n'y a pas de courant il n'y a pas de l'eau hein mbongo c'est la kate ba tout ba comme kanda comment le pays fonctionne bazobongisa po mamba bien munatika ba fanatisme pamba wapi baba bazobongisa babongisi nini kasi baba gouvernement c'est bimi bazonga malemba tout gouvernement mo potu ya poloso jusqu'alors rien ne marche et rien ezali tango tchani abimisi loi na biso ba vrai congolais faut à féliciter to appuyer yango to zela contre yete parce qu'il est congolais bakamati l'article 87 de la constitution pour être président de la république ou bien autorité mokonabi il faut du père et de mère congolais où est le mal mais bandaki na président c'est bon ba mo kita Scott ne ba di ba poste nyonso parce que loi principe sur l'article 87 Kabila active parce qu'il était rwandais toyebi origine ya Kabila te bayaka koyana ba Sokoto hein OK bayaka na Sokoto na mboka oyo toyebi bango ne bauta papa na zarana nani Kasavubu Kasavubu papa na ye azalaki de père et de mère congolais Mobimba Mobutu Guadona Gemena papa congolais maman père Zairwa oyo Zairwa na Zairwa Mobutu Kabila le papa a te bisika utate papa na maman to saka camouflage pour ce sont des camouflages kaka est-ce que la mwana pourquoi camouflage ba camouflage tanto katange papa pe maman katanga ba yako ya to ebité ba yako ba infiltration même ya mona rozali pena pire ugandais pas ta forme na suki no Kabila mwana ugandais Kabila mwana ba ya na Sokoto to yeba bande Mechisedeki papa te maman te toyebité il s'infiltrait comme ça il est congolais bango moko na Lumumbashi na katanga babudaka ye alors toyebi penda origine ya bango te papa ezaka mwasi aye libala na mwana na libumu so mwana na bota mokolo mwana nani sema kila utaki na kuna te yone papa mobokoli ozomona bango bande toyebi bande ba na Sokoto na botine toyebi sika ba uta te OK président Fati Loane ko zela to za Fati ndeko uzo pesa malem to za bebisa ngai te ngabela kana ngabela kana makambo te po boko kana makambo butu ngana bela kana ngai nazolo bande ko loba ozo seka to na papa kana ngai te ona tulio siko to kai na Fati solo babi luka prophète papa na ye Tshisekedi wa Mulumba est-ce que ba vrai penza on la vérité ba vrai penza ba congolais ba zero ba kasai ba la frontière ba na kati ya Congo na bisa bino lelo bolo ba kala ko na te mais ba les plus petits bango ba vrai congolais sont des kasai ba na ba mélange te donc ba chibi car bango ba vrai congolais tala ba kasai côté équateur côté sangai to kai côté bazai au milieu to kamati Fati Tshisekedi wa Mulumba papa congolais maman congolais papa congolais maman Marthe mosuku eza muke wana OK c'est pas ça mosuku non la vérité mosuku eza ngana ebite mais bato balobaka te maman na ye azali papa na angolais maman na ye congolaise ozomona to kamati Tshisekedi a 50% ya maman Marthe alors 50% il y a Tshisekedi Chilombo Tshisekedi nakoza ko ya wa Mulumba azali 100% congolais Kabila pas 50 quota maman a 50 quota ni Kabila na 50 te ata moko wana ezate faut dire la vérité ne batongo balingambo 50 na botondi mutu na bino nzambe Kamere papa congolais non Vital Kamere papa na ye burundaise maman na ye burundaise pourquoi Vital Kamere bayaki na ye awa na Congo tango génocide mobule guerre binaki bana bango papa na bana osala na banque alongo na banque na EVA nde balongo na maman Vital Kamere baye na Kasai na niveau Kasai papa na yatini Vital Kamere court na Lubumbashi c'est là il a eu l'infiltration ozomona azata 50% ba Kamere bacholi ozomona na 50% te tokena non ozokango alors tokena ba Kamere bakei soki obi Kamere congolais nous ne refusons pas maman leki na ye maman moko tata moko azali député na Burundi
Maman moko tata moko député na Burundi, motoza député na Burundi, ndengeni yana ya président ya Sénat wa directeur cabinet président. Infiltration. C'est un Moïse Katumbi. Comment on a Katumbi, Moïse Katumbi Serrano. Papa ya Moïse abota ya azali juif moyuda. Azali juif. Yo mona zola Moïse netena mata chuo kwa mosanga kikoni. Zola Moïse tala politicien wa sango akili communio. Chuo azali Serrano moyuda. Tango yaki na guerre en Israël, akitaki na Zambie akoti aliko sana pêche na ba grec. C'est là où papa Moïse abandé ko mbongo na pêche. Si manango Moïse lui-même a dit, bande ko boyoka. Toza émission Apolele. Moïse a monté conférence de presse de Memba Nina Kala. Mon père, il était juif. Il est venu pour faire la pêche avec les Grecs. C'est là où il a eu l'argent. Après ça, mon père, il n'a pas raciste. Il a marié ma mère, qui est zambienne. Ah, papa, beaucoup de ce peuple pour nani. Zambienne. Et Abali, maman est zambienne. Papa, Tel Aviv. Maman zambienne. Mais Moïse Katumbi, qui est président en Israël? Tout le monde est en Zambie. Bino bokanga na Congo, Congo kaka Congo to mona to otika bino biso ba Congolais, ba Zaïrois, to otika Moïse Katumbi. Moi si ya Moïse Katumbi andako, c'est rwandaise. Oliembonga no etchani. Ngale bida wana etchani nga bango. Na solo ba vérité parce que nazali pire penza un démocrate, je suis un Congolais. Non, trouble zate parce que azana raison na ye, to kenyango te wa. Bo premier ministre azako papa congolais maman congolais. Nazo douter na ye. Nazo douter na makasi papa to miye bani. Kebabe kitatina si. Non, gouvernement nyonso. So benga obisinga motoko ex gouverneur kwa Kimbuta. Pire mona kin moyaka solo wana kundima. Papa congolais maman congolais. Maintenant est-ce que moyo mona déjà que makambo ezo bangisa bango komiza ko lengisa bango kuba ye aza congolais te po makambo to ngla descendre. Ce problème de double nationalité c'est autre chose. Mais à titre de 87 on pas changer la nationalité non est un tobo sanate. Mais so ka changer nationalité ko so nationalité kala congolaise. Tala au moins Noël Jani. Moto tout o mona zolo ngunza aza congolais. O mo di zolo mo songo bokeba so Burundi te Rwanda. Na moi ça mais oui Bemba to kamati pona Bemba. Bino so bolobi makamba Bemba te motema na kitaka. Ozomona to kamati Bemba. Papa Bemba portugais. Un portugais Bemba c'est un portugais papa n'est portugais. Alors to kamati maman Bemba Mungwandi. On prend 50%. Il y a papa Bemba. 50% il y a maman naïe. Et ça 100% c'est congolais. Il passe. Il passe. Bemba Gombo et tout est côte. Longilima. Le gouvernement au banan va travailler au bataba congolais. Au papa na bon. Non, ba infiltrer za bazali belé na côte na kati na ngote. Mais au côte diana bazali et belé. Moi na suka nango j'appuie Joël Tchani na nina soko za congolais solo molia tika ko bundisa ndeko na bino to ba position na bino botika ko bundisa Joël Tchani eloko boluka ki yango wana et puis yo nani Moïse nani Daniel Saf tika ba ventile bozo sala wana bino bokena parlement le congolais souffre to bino bozo defa masanga na bandale awati to bino bozo defa masanga bo ine loko te na veste bien te lichite lelo ndi bako ba député peuple voté bino boye bisa bangote peuple wala boye baka bangote bozana mawaya peuple oyo te de l'essage comme na courir comme na mai comme na kolia mais boya na parlement kuna 15 000 mboko loko ko kabola pe mboka na bakaniso tozwa déjà babibo bazo banga Moïse na anwani wem to frappe Moïse akende na bulu akende na Israël akende na Zambie où est le mal boko ngama na Congo ponani Yes, Moïse a côté à Ndako Chenemakaram. Alors, Zambon, c'est Israël. Mbongo, c'est Zambie, Israël. Et le peuple qui souffre. Au moins, John. Yoga Kombo Nangai. Papa Nangai Kombo Naye, Ngefa Galekebi Motodua. Jamais. N'a nationalité, mais Azaka Congolais. Maman Nangai Batondoko et Doxy Itojo, l'équipe Bassi Mobima Mokilignon sur la Kitoko. Ok, Yango. Kombo Nangai Ngefa Asamoto John Motodua. Congolais du pays. Je suis fier dans mon pays. Rouberwa au Kapinda, Rwanda na Zolo wana mabe Gagame. Zolo wana telema mosongo Rouberwa. Maman congolais wapi?
Maman Congolais, ce sont les gens qui sont venus infiltrer. Bokamba biso, bonyokola biso, na balisese na biso, peuple se retrouvera te, courant ça la kate, main ça la kate, et là comment ça kate. Tu sais que dans ça ni parce que bato mabe on va zingi et bazo bloquer situation. Non non, nous voulons des Congolais, bana présidence, ti na bansusu na suka, bana mboka ba jabilo on a bango, muna bakoyoka mawa. Ça quelque chose pour la population congolaise. C'est ba symbole nationalité, il bâti na place wana tout le monde était maman ko ma que maman. Si regarde si c'est gars de nationalité, c'est congolais, avec belge de nationalité. Chana chanza comme ramé. Mais ma soeur a changé ko doit frapper na parce que la loi c'est pour tout le monde. Moi c'est na lo baki monto bozo lu kabotsa na nini. OK moi c'est nda lo baki te. Olive Lembe. Papa na ye, maman na ye. Azali congolaise. Maman, papa na azali belge. Oh, yoanane papa makiki robokola. Robokola. Hein, c'est la vérité. T'as l'olive là, mais t'as formé na. C'est belge. Non, papa na doit botter, c'est belge. Maman na yé ndé congolaise. Maman na biso koto. Maman nan. Maman. Munanga na bela kana boba na tianga na boba. Maman lobi wa. Aibi maman na lobi wa. Lobi wa. Munanga na bela kana ngai na boba. Maman lobi maman ngo na tangi na ibi kombo ate. Yo kana na poloso nga pina kene isolo. Isolo kana ngoto bobo. Yo ba vérité. Maman na biso ko. Wala na tibuta ba ati maman. Na ibi maman zo lo bako. Na ibi maman na zo lo ba. Na lobi olive na lobi. Ozomona? Sikoyo ba papa nde abalaki maman olive. Noir oyo ya ba Congo. Abalaki nde mama olive. Après kotika na belge wana. Déjà olive abotamaki. Ah, ça c'est la vérité. Olive déjà botamaki. Olive na makila mindele. Olive na makila 50% mindele. Ozomona ba yenda yiko batela. Hein? Mais papa n'est pas congolais d'origine. Oh. Bon les lois non tiens ça la conférence de presse ne boya ça la conférence. Ouais, Charlie baboy parce que à côté mon portuna pour le saut. Il va bi corona. Corona allez. Et là ma poloso mon portu parce que au moins est-ce qu'il y a Kimbanga côté papa wana? Est-ce qu'il y a Jésus et côté et pas papa les pays où il souffle kabato na monde ya Congo démocratique. Est-ce que ba Thompson te dire que ah wana Brazzaville oh va pesa ba moi? Hein? Bango soki mo seka za ya boye. Soki mo seka c'est 1000 francs ça dit wenze. Na Brazzaville 1000 francs. Moi na Brazzaville akoli ali passer berté. Hein? Akoli yango papa. Mais bano ya biso ata 2 ans. Pesa di passer ber oka. Ngula kosa kwaku. Est-ce que c'est la vie? Hein? OK, ça c'est la vie papa. Et ça la vie Thompson to dia kawa mama. Obi lobi si que zunga moke. Na pesa mama 2000 francs. Luganga mweloko. Maman ko la ngai Thompson papa. Babuda ta moi mikebu. Mais si ko pina o maman ko chokoro ti. Ne de lo ko chokoro. Ngapi ko ko chokoro. Osu mo mboka ndengo mo potu. O to ko lo bango te. Les pays vont mal. Avec la situation mouna et là il y a sentiment Kabila yende china rambo. Qu'est-ce que Kabila a fait 18 ans de pouvoir ici au Congo? Zéro. Oh, tu sais qu'il y a un béton, c'est du béton, 3 ans kende. Et là, le peuple a sentir ni. Na coalition. Na lobby, le peuple, na béton le coffre joue mon souffle. Oh, toi maman liko. Na béton joue mon souffle. Maman liko. Oh, na pas parce que moi je souffre avec la population. Mais mission. La corruption. Tu vas limiter que ne fera que pas dans un bongo. Na ko sine maloba. Hein? Na ko sine maloba. Gouvernement bimisi. Gouvernement ça. Gouvernement tout. Qu'est-ce que le gouvernement s'en est? Kabila n'est pas là, Mobutu a eu un bon bâtiment. On a fait cet exemple. Le gouvernement se prévoit. Il commence à dire que la police a on a été. Je ne crains personne. Kabila n'est pas là, il paye vide. Zéro makuta. Mais Kabila dans 3 mois, à ça, il a foutu $100. Ça dit quoi? Kabila n'est pas là, il est là, mais Congo, il est là, ah, allez retourner au Congo. Aucun président d'Afrique a compté 100 aides étrangères. C'était Kabila. Hein? Ce Kabila, c'est 5 mois, 5 ans, le pouvoir. Mais quelque chose, c'est le mango. C'est dans mon $100. C'est Kabila. Mais ce que 3 ans, c'est l'élection. C'est l'idée de Bajibo, il y a un peu de ça là-bas, Mboka va avancer. Mais Mboka va avancer parce que quand on a une histoire de pays, le peuple a senti quelque chose, a senti le taboulang, mais Mboka. Tu vois qu'il y a une souffrance, tu vois. Tu souffres tes wapi. Tu souffres tes wapi bande konanga. Kangisi boketu. Hein? Non boketu kangisi boketu boketu ça ibinoni. Boketu c'est un Congolais. Et là au besoin Luka,
bozo lukaba mboko ekabwana omoni kama boketu soki bino boketu kama boketu te ba province ko kabwana tozoka ba boîte vocale ya bikolo mosusu wao ndenge bazotake boketu akangami asali bo et tout cela mais boketu mukolo moko te boketu comme président de la république na mboka oyo mukolo moko te boketu comme député ou sénateur na yoka na bisayo boketu zo bundela pona intérêt ya peuple boketu na poto za bien bana boketu batanga basila mais azo mona source na ye mama kambojo simba te do ali akavanda kakabo si boketu ko filango bakangi boketu pona ikamoni hein awa peuple zo nyoko na souffrir ba ministère ba beta concert na poto bazo mbongo ba na poche na bango est-ce que ça normal mboka ya matanga les gens meurent à l'est mboka ya matanga biso ba africain basaka en fait hein mboka ya matanga basaka en fait nos frères meurent chaque jour à l'est du pays et là ko bokecha bundeli mboka hein bolo ko kuche bundeli mboka bokecha bundeli mboka na injustice na ba Rwanda ba toni mboka na ba Burundi bokande c'est ça le problème mais biso tout doit appuyer mona mboka bokecha c'est que voilà zairoi to ko appuyer na mabene malamu na tout d'abord to longa moninga na passe parce que là kazo bundeza intérêt ya yebo ketu te boketu za bien beti boketu za bien et bana boketu ba soda belge na poto oya boti na libumu na ye bwana baba na ba licencié hein boketu tangisi bana mais soko ko boketu ko pote intérêt mbok maman oteka mapa esili na noté siko ba mususu ane lo côté siko bana ba kolia 23h est-ce que c'est normal na mandako na ba 23h mais n'a pas ce temps de maman ozo mona maman okima te bazo bundela bino okima tika la pena passe yango te hein so comprendre tango nini na lobi tango nini maman oyo akosisa koteka akeni na wenze alambela bana balia 0 ozo mona eloko boketu so bundela wana mais na likambo boketu tolongo ya ngai moluba ngai mokongo ngai mongala tozala eloko moko comme somme 133 verset 1 à 2 pour tolongola boketu na pasi les messages s'élèvent en famille c'est notre frère tokosolola oyo komi omoni kote bakangi boketu sokoko bakanga comme na sokoko aza na boloko te sokoko il est libre il est nangula c'est lui qui fait tout pour nous boketu na zela c'est sokoko on a payé $25,000 non a payé 25 na lobby a payé $25,000 tabimisi bani lokuta na mbongo te mtakwea sokoko kufa akasu na mbongo te tout la nina bengai yo moko liana ne 6,600 moko zoloko te pona moto apesa ngai te na saka po moto apesa ngai ko kano pesa ba 20 quelques mille ba bazo ba même mutu kano pesa chanza bazo fula eka pamba Laurent soko kwaza le loro nanu te azana mbongo nanu te bata mbongo bazali biso mbasolo na mbongo le soko na mbongo baluka batu ba beda shu bazala beda shu aleki sokoko na mbongo te pe sokoko na ngola beda shu sala ba œuvre mokilezo mona sokoko sala le loro te soko apesi ba journaliste combien de voitures lukuta journaliste loka ni soko apesi bino combien apesi loka ni ba théâtre ça c'est que soko demi toi mi oyebi soko apesa oyebi soko na boketu basala bino ni sokoko na boketu basala bino nini soko apesa mo kumisa Moïse Katumbi ndeko na hein siko Moïse Katumbi kumisa kuna ndeko na mais soko kwa ndeko na yo boketu ndeko na yo hein Moïse otuna ka kuna ndeko na yo te hein soko c'est un patron il s'agit du patron 54 bateaux de pêche un pétrolier hein asali biloko bela tu asali yako hein omoni biloko bela tu asali il y a asali yango na Angola na Brazzaville partout c'est un boss il est la boss moté mabe ennemi congolais nini ezali congolais moté na bino mabe hein botika soko libre il n'est pas un prisonnier azana na procès moko na Angola te c'est un homme d'affaires ça musane voiture moto apesa nzambe papa na kokende na koma PDT ozomona na kotika nzambe tango na koka nzambe kosimba ka motu moko akosanya ngai pe voiture mais voiture nga za mabete petit l'accent petit nga kuna petit l'accent na ba critique ngai na critique fu no ba ka da shumbe sa so mi da musu omoni camion nga eza tracteur ata jeep na kiti na ngoro mo koti ok eza 5 étals na simba kisi na boma bato okopolo pas belle chose merci pour tomoni pe bato kanga connaître Kadija okoloba nini pona colonel général Kadija bakangi parce que ko ya boteti ko ya shebeya bakene ko kundaye na ferme ya Kadija bade yango nini association de maîtres pourquoi ata balobaki nango parce que na comprendre ka bato te
au président atindaki ngai au mokonzi atindaki ngai mais constitution lobby article 28 ya constitution lobby l'ordre mal donné hein il ne faut pas exécuter soki exécuter ngo okoti na complicité ya maître ah bon tango babomaki ye babomi moto abomaki moto droit de l'homme wana comme on a Floribert nani c'était général oyo oyo tombuka sikoyo comme on a nani John Elumbi babomaki bazui chassé batie bakangi chauffeur ya droit de l'homme wana siso bambwa baliaki bambwa garde civile minene baliaka batu bato musu mona kala babunga bango na kati bambwa baliaka bango bakangi chauffeur na babomi batie kuna bambwa balei mais oyo ya président de l'homme bakokaki yango te tuna ebemele bakunda wapi bakunda ngo na ferme ya Kadija c'est lui hôtel aibo funga liboke bakundi siko tango pouvoir échanger siko balandeli maître na ye balabaki droit et ça deux poids deux mesures to kosa kuna te quand même eso sala pe mo ozomona balandeli ye bolakisa oui chebe ya kufaki ba ça so place bokundaki o bago ja fuiti nini na ferme ya général Kadija nde bakangi kwa zo sene sikoyo général Kadija azali na kati Jadija yola komo Jadija azali na kati ya prison ya Makala basana déjà bakangi kuna et puis bakobenga mindele baya batse bapare na bango baka na jwa mikuwa ya chebe ya babimisa ngo to mona place bakundaki parce que t'as le droit et ça la musana ngo sonne est au-dessus de la loi et puis ami balé bazo bambwa wana ba pesa instrument na bango bakotela mikuwa ya chauffeur ya chebe ya ezali na yango ce sont des gens méchants comment mouton na famille moi sina ban pour azali chauffeur bino bobomi bo pesa bambwa bali ya ye mobimba esila ce sont des gens méchants soki na poto police bakofunda bango bakodédommager chauffeur ya chebe ya même des millions oyebi policier abomaki noir et africain fou police a dédommagé 27 millions de dollars donc état de droit yango tobi justice musana yango parce que constitution mboka so perception article 16 de la constitution l'homme est sacré il doit être protégé par l'état et par Dieu. Merci prophète Ngefa to komi na suka to sisi na biso ko sembola na bana mboka o nyonso balandi biso message no kopesa ba diaspora nyonso o bazolanda osiko na minute message par rapport ya Noé Chan message par rapport ya mboka nsomo. Non Noé Chan moi j'appuie na lingi congolais azala na tête ya mboka et ko zala malamu mingi to du ba président ba paya wa to monelo ba salite to du ba na le papa moto lokola Rubero atenani oyo azaki président azaki numéro 1 ya office nani Rugweza kufi wa kune na Rwanda bibu bandeko na botala Rugweza kufi na Congo bako kune na Rwanda asimbi poumon ya république pendant 18 ans yo mona yango wapi ozomona yango ya kufi na Kinshasa bako kune na Rwanda ça dit quoi j'appuie député botika molière bana position te botika Joël Chani asali musala na ye biso peuple to adopter yango to dans ba confiance bana mboka ata za troisième personnalité za étranger likambote ozomona ba les batika mais so ko tali pine les efforts minae aza congolais pine te tala ndenge na yo ba Rwanda tika yo tala forme tala Kagame tala les ba keseni na bitale boni munna na lobi zuwa elezere tia yeboyi zuwa elezere tia Kagame bandenge moko so de tout non na santé to na santé te bandenge moko na face na bilongi nyonso batika ko camoufler bato na makampam c'est papa no maman aza moluba te na mona moluba ko elezere azate moluba loko elezere to bangala to iba Congo to iba photo mitomi yebi moluba loko la yebo na mona yango te camouflage et puis na moni sur les airs elezere akenaki na bonne na baliko soit disons mboka na sukuna bonne mboka na biso na mona na vélo tenelanga café ça la reportage na la position ni tu vois la position ni nous disons ce sont les infiltrés au ba na mboka na so batika balongoli pe bango député te oya mandat ba les la suka molière yango na botu mbala sima peuple a reçu conscience peuple a reçu baté peuple a besoin de ça pour ba maman na bango papa na bango bana na bango biso zo souffrir tant kureza kana ndako tete 0 na souffrir na peuple ngala kende gombete na ndako na bango minda ba coupe électrogène be peuple vota kabino bango baliaka 3 fois par jour so de mbala moko na 22 heures
est-ce que les avis numéro contact numéro contact au Kolobango il y a combien de fois on y a combien de fois 2 fois 4 nzambe apambola yo po escroquerie pe côté na kati oui mon abi so ebi bino parce que pour dire normal numéro contact non numéro contact osuki wana tolobi boy nga en tant que congolais j'appuie Moïse Katumbi kende kotia candidature premier ministre balongo kende kotia kuna na Israël ou bien kende kotia candidature na ozoloba kende na Zambie parce que papa na yo moko le ba clair mais chaque année on kende na Tel Aviv kotia bouquet de fleurs papa na yo moko c'est qu'on fait le presse ma mère est zambienne mon père n'était pas tribalisme on ba ki ne raciste alors kende na Zambie bokanga maka na Congo mboka mo potu mboka mo potu ka Congo so mboka ata jour mosu china ko ya ngai ka ba voter nga ko président c'est lui raconte moko yo ka ba bola seka mais chaque ministre non se les ka ba congolais ministre premier ministre oui ministre d'agriculture rwandais 100% mère et père oh ya agriculture ok ministre de la congolais bazana wazani matata po congolais oh est-ce que matata po congolais matata po c'est un burundais il n'est pas tala papa bozo saka na mboka infiltration tala yokana bisayo le komoko numéro contact non yokana bisayo au moins ba mboka tout est en frontière tie baka basi na biso na basi na bato balanaka okende na Angola okoma na Matadi na meni yango ane ango ezali na frontière te mona tala mira mokuse boy na soir basi ya bangolaise bazoya mibali ya congolais ba solo libo basali va et vient ça dit quoi na ba mboka sur ba frontière wana ba nationalité ka douter so papa zali congolais maman bazo za mutamboka wana pas bolingo ponate alors na biloko na miko balinga Congo mopotu poloso mboka ozali ni kota bukalia sakana moto ba solo côté non fini la réaction de préférence papa a une idée Simon Kimbanga côté lié yeso côté lié bakoko ba côté lié nzamba côté lié to mekana ko favoriser pe bazairwa ba congolais na biso bazo pe bisika wana soki ba kozala mawa ya ko ba peuple congolais obi mboka oyo premier pays le plus riche du monde oh mindele bazona mais l'an 2030 ba kamio essentiel c'est vous assurer papa congolais nani wana premier ministre Mtamanete comment Mtamanete premier ministre wa Gatanga Kabila oya mwela ya muluba ya congolais papa voilà congolais papa voilà vieux de monsieur de peste voilà je vais congolais te bulune pena mobimba moto matata po c'est pas congolais il me raconte ozomona to solo baboye to boy poka na mboka na bino trop c'est trop tozo nyokoma yo mona mboka mbache nyoso batika mandefu nini yo mo bi mandefu ngo siko na meza ni colère ba université bazalia ba licence ba misala na ba cabine yo mona wa bazo misala te ala ba kotika na bino ya colère ko ozomona na suki mo poto ozomona tu siko chena ramba yeni gay la bino ko nyoko la bino siko achani esprit mabe to boy ye kabila kata mandefu ba se Congo lingi yango te tu sais que le président sur mandefu te ça dit l'esprit à rébellion na bi kaso la mandefu nini cheke para za nini sabi me za nini tous les motards mandefu la rebelle na suki wana ok Saddam Hussein ngeni na mandefu Benedela za nini na mandefu kwa ba congolais alingi mboka la batatondi bebele ba pousser gefa et l'axi que mosala nzamba lo bare non ngana mosala na nzambe comment moi je peux aller en église nzambe abolingo le peuple souffre est-ce que on y a combien de fois ba corrompre ngani de faire changer position na lobby non je reste avec la population ngai de pèse parti politique nangai président Zali Jésus-Christ l'homme de Galilée c'est quoi parti politique nangai ezali peuple congolais na souffrir la bonga sika moko na lia mokurta panzi na lia mimboya na lia ba evida na lia biloko tu na population na lingi peuple lia 3 fois ndena kotika makambo so le peuple la situation oyo ezali mawa mingi na lebi otamone ba mboka nyonso moni mundala zolia mataku na dendo
na pilipili mataku ma dende mona balia masoko ya dende asima mutazolia na pilipili pang pang na tuni yo muna na tuni yo mona yango c'est toujours Congo c'est toujours Congo on mona poso pilipili poso pour activer ton kufa basi na bana bana wale poso muna keba na yo OK keba na yo muna na so on a besoin qu'on keba na yo muna OK keba na yo c'est numéro bana bana poso bana dendo oyebi dendo bana ngoni masoko ya dendo bana yango na suki na pesa kati na la kati na kati e komi ya kanda loko komi ya kanda donc kato kata la biso merci batu wala ndi biso belongo prophète ngefa ko la kanda je ne peux pas prêcher le peuple souffre c'est numéro contact aussi ici na contact na pesa moto numéro zaté na suki wa merci to kati na biso akas merci Congo France France.com site ya Kolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko CongoFrance.com